Nga Mama Odette Mandwakila, nazali na paroisse ya Saint-Ouen, na France, na Paris. Oui, tomoni yo na biloko liboso ya mama elingi lobani. Biloko oyo bomoni nga liboso ya mama, biso bana Saint-Ouen, ba afiki Saint-Ouen na Paris. Tomoni ke papa vandi na centre azoyamba bato ebele ya ndenge na ndenge bazoya. Yango wana afiki Saint-Ouen to decidaki topesa papa maboko. Na kopesa papa maboko wana ngane mutu badelegaki na ye na mboka ya Kinshasa na ye pona kotika biloko wana epai ya papa bote papa akoka kolesa bapaya nyonso aza nango. Papa lokola azalaki très occupé yango adelegaki mama yango bomoni na uti kotika epai ya mama ayambi biloko wana. Na likanisi mosusu te kaka pona kopesa Nzambe na biso maboko. Nzambe ye moko alobaka na biso batalaka mopaya na elongi te na libumu. Donc ndenge yazo yamba mokili mobimba il faut balia faut basepela yango na likanisi wana ba mama na ye afiki Saint-Ouen tolobi non tokotika Nzambe na biso te faut topesa maboko yango na bomoni toye kokotisa biloko yo bomoni toye na ko lelo mokola lelo awa na centre d'accueil.